destiny of Africa. What do you think of Destiny Africa? It's just a mention of it. Just a mention of it, man. My man Lopez. So Destiny of Africa production. So that's what we're talking about tonight. It's all about Destiny of Africa production. So our man Lopez. Destiny of Africa, the production studio, fantastic. Oh, so innovative. I love it. Destiny of Africa. I think it's absolutely fantastic. Absolutely fantastic. I cannot recommend it more. It's brilliant. Destiny of Africa, balobi production yemoko aza producteur bola na masona biso awa ekoleka awa ko esunga pe lisusu bandeko ya ba host. Bienvenue à tous et à toutes, balobi émission Nabino Yangoyo avec votre humble serviteur Tony Mac Nabino. Vous aurez tellement ébélé baïké au travers le monde, ya ko singa rabiso, ya ko tinda rabiso toujours na ba champ nabiso ya mosala pour tout le que rabino ba information toi apporter la rabino. Tel est notre métier, tel est notre travail. De voir na biso envers bino za la bongo donc rendez-vous à donner recevoir. Bo pesi biso confiance, biso de pesi bino mosala. Donc rendez tout le baka tout le bi. Abonnez-vous et habituez-vous d'abord. Vous s'habituez dans mingi makasi mingi na chaîne nabino o Destiny of Africa Production. Babi Destiny of Africa Production babi Lopez Cesabo to pese mbote be depuis Australie donc na pese mbote belé. Aujourd'hui car ndenge to ebisi bino émission zemo elengi parce que to recevoir pe na recevoir na plateau et longo na agence Amir derrière la caméra. To ambi aza concert nanga. Mais pour comprendre de qui il s'agit, hein, pour ne précipiter que le ramener trois, mais bien ensemble, surtout il y a Destiny of Africa, bien tout au travers le monde pour comprendre de qui il s'agit dans cette émission. Je m'en vais directement dire un grand bonjour à mon invité. Narotan Akombo Tako s'est présenté et puis après, tu continues à Bino. Bonjour. Ouais, bonjour. Déjà na batutu, par moment on a lelo na site Mbinga oyo. Ils ont dit les mandats à moi Sinzambé, autrement dit de la presse. Donc, on remercie Ming ici à Moulex, Aigle Noir. Merci beaucoup à toi, Brigitte Maya depuis Colonne. Quand on parle de l'argent, c'est toi, Michel Mbongo. J'étais salé à passant, mon vieux Michel Mbongo. Sans oublier la patronne, Francine Ngembe. Donc, on a la patronne à Sitonga Nazalara, Congo Dialogue. Merci beaucoup, na Club des Stars, Mobimbaka, ni Momo, na la Tipolo, ou la Club des Stars. Club des Stars, Oyo. Les clubs auto sali yango pour na ko aider ba orphelin ko tala ko landa mingi ba homme vieillard ba femme vieillard ko sunga vraiment c'est tout bande ko na so mingi ba kangama na hôpital au moins attend sous 20 000 francs à sala 10 mois en hôpital donc to sunga bango ata surtout bande mi certainement 4 personnes moi 10 personnes et ça la bien les lobby surtout aura temps milata mili qui me ya batu mususu ba mbongo mususu ko za nango ça la relogoté to meka otinda et sunga pe ça la bien en tout cas na sur numéro téléphone nga bokozongo déjà à na 4 émissions ya on a dit polo au ya Club des Stars en tout cas merci beaucoup na bino tout bata Club des Stars il y a Paris il y a Kin il y a Brazza en tout cas on est ensemble na robo santé na nonce boya lingara libanga oyo Hercule bonvoie tout depuis longtemps tito meki okangami pourquoi pas à toi Jean Bakoukas la bieur de l'X DJ Ba, merci beaucoup à toi. Balobi, pour comprendre de qui il s'agit, hein, m'inviter na biso di le manzanga babi, autrement dit moi Sinzambe. Boyebi bomoni bo comprendre déjà bayi ki babi qui va comprendre longueuses à l'éloté. Balobi, abonnez-vous massivement à Destiny of Africa Production. Babi Lopez topé sur Mbote, donc abonnez-vous massivement Destiny of Africa. Chaîne abino mo repé ça bino information sur tala boeto ki type na, c'est-à-dire na Palestine, il y a di le manzanga po tous la bino ba information isa à la source. Ben odi na okende moi rapide mingi na question oyo. Tout le monde aura la série autour les capos Mikolo, ils voulaient ancrer le salive, hein. Vient abisso Mike Mukebai, honorable, la PC Mbote Skazali. N'a pas mal au bas mon beau étant vieux ba zorate boy biote vieux betara musique. Mais n'a comme on a air mon bangomi ba lepe, yé mon pe ba invalida qui pe mandat candidature na minute bazong saki, c'est ça non, bazong saki déjà. Mais vient abisso de la forêt Tilelo et malgré la cour est kata recevable mais si les lots viennent à nous azuna noté accord moroté vous signaler qu'il y a commis honorable et ça nini odile. En tout cas merci beaucoup pour nos banda maman wana na lingana lo balelo omoni biso toza ba chroniqueur na ba chroniqueuse so toza lelo c'est parce que il y avait la musique oeza ba fouille na biso eza biloko na so to lia kapo sans
la musique, il n'y a pas la chronique musicale. Donc, pour te combiner, bisona bango donc on sait que to comme ba pire wana ba pire master pour musique ezali à moment sinzamba luka le roi de la forêt micro a meke expliquer bato ba yeba été bana musique ndeni ne monde que o la musima bato ninga mona ko beta tourbe pas venir sur rive mongali o la musiepe a meke expliquer bato ngomoni to linga min ko protéger et loko ba benga musique. Comprendre donc parce que bato minga politique les locaux qui ne peut pas yamba et pour informer biso au monde comme pe na dodan a linga ba no minimiser bino boza bato internet donc bato TV ne bato donc bato internet biloko bato TV ne baza bato. Merci beaucoup à toi Blinkinton Makitosh parce que l'émission na ngana yo ozongisa muto a TV lobité ngana o yambodi lepo odi la bengenga donc yoko ya te ke ngana na muta TV ya manga yo internet te kutu pona ko rappeler yo lelo o soto za lelo ba Blinkinton to kota partout tina ba fin fond ba pays c'est parce que internet est sunga biso donc so que internet au pété et belé lo ba musique na bango ningo ko mawapi ozo comprendre donc à travers internet ezo pesa makambu e sunga pe ba mission na biso misusu ba jeune talent ba okota petina ba mboka mobo oyo TV comme raté parce que même Léon Akin ba chaîne de télé za son actualité te so ko ti parler monde tinga bo mona izezali okota mona canal sateza yesa mambo ele kan TV na yebian donc so za sélectionner na ba chaîne oyo olali pongi donc c'est un peu ça on moni to lingaka respect na ba musicien na biso parce que on peut ba respecter biso donc musicien mo baza studio alors ça disque mais à moni presser andimba zo quand même extrait pour yango pe ko permettre biso tout ça musa na biso mais le politicien muso ko benga yebo biso to ba na mboka o benge bo tom so informer biso pourquoi bino bozo bomana air tout mon marche de santé air tout mon marche de nini air tout mon bozo wela nini ce qui effectivement bozaka pour na cause moi mboka tant ba pesi mutu 5 ans il faut patienter 5 ans ici là changer moi décor par rapport à fou mon appel bandeko club de star boni voilà kani na banda oloba donc sans musique ya te biso peut reliaté tout ça peut musala bien parce que ba musicien ba respecter biso donc tant oza d'hôpital tant oza politicien tant oza président de la République il faut qu'on respecte ba peuple parce que ba peuple ne ba osala ke parce que comme on a ba moment mobo mon net oza botana époque fachi kala mingi te régime on a changé parce que 5 ans c'est pas beaucoup 5 ans liboso za ke belé mais lelo nanga yiba ba voir nango lelo nanga yiba ba voir 5 ans et comment ka bola mukaboe 5 ans et koki ozomona donc alors tant 5 ans et koka mutu oyo wana oyo lelo mona biso internet oza pamba alinga sa propagande na ba chaîne na télé mususu okolekisa ngote ba boyeleka okabon ay mais biso sikoyo internet oya wana pour olekisa ngo monde entier ba mona nini esa nini ezoloba mana mboka nani azo remplacer nani omoni par rapport à image alors ce que vous président de la République oza d'hôpital oza nani gouvernance soki nani rappelons on allait mbongo na bangote alors ce oza batu ba kombona son tanga il faut respecter batu pour biso oza batu ko za gouverneur ezala titre kombo ba pesi mutu mais oza mutu kaka donc yo po liara fofo sokola pe na mbula par rapport à image pona mambo utotanga ya mutu tanga ki soki nani Mike Mukebai aza exagéré. Premièrement, Mike Mukeba a exagéré. Pourquoi? Non, non, mon papa Mukolo, oh, mais la Guinée, au Ningisi Ango, au Lobé comme champagne. Donc, c'est un aventurier tout fait, Mike Mukeba. Il y a un homme qui s'appelle député, qui va voter Penza. Vous comprenez? Il y a un homme qui va député, qui va voter qui va. Parce que c'est total bien. Nanzalo est un mboka, autant que nous avons pire cabanine. Vous comprenez? Bampia kabani nimboka o bana to yeba siti no ba musanga banzela bana régime kendaki de donner no to yeba te est-ce que to changer régime to waka na régime na biso continuité à pouvoir continuité activité à pouvoir en tout cas aux maman na jury donc oyo ko ekomi koko na dodan donc biso to yeba ko mboka biso bano bonga na banzela wana na mbau libumunzala mais ba bongisa nzela o comprendre ce qu'on nzela bo bongisa o asir ke batu tu ba monango.
c'est que bobongisa ngo po bato musuba mona bato musuba mona te po ebele babobana bana bongisa nzia ba misuba kufa na mo batika nzela mais so mutalia ki na ya kufa na fufune na libumu omoni so muta bana omela na ye mbongo zo mona na nango alangwe na so akufi na basangane na libumu ke muta kufa na nzala mais bozo bongisa nzela ongo yango moni mboko ko ya bamboka mo ya kolanda te pozo landi mutu passe po bakotala mboka batel telime 4 ans na santa bien te to pesa o passa à régime donc on mona mboko bakota babite yo zo mboko posa régime po makamboleke bele na mboko donc mboko so luka régime ozongo pe na mboko mawa trop Mike Mkebai oza soi-disant député parce que na ndimite na bampiaka o eza boy bamba oyebi ngala ke na fréquenter hôpital mo na kuti bato bakangama kuna ba 12 000 francs congolais ça fait très mal hein Bloa boy ezali na mboka na biso ezali 12 000 francs congolais club de star eke koti na biso ki na yoki mawa mutakanga na hôpital aboti pena mwana mais abimité pour na 12 000 francs a melisa mwana maya secret non pourquoi c'est parce que la tête du pays est malade omoni ba Mike Mkebai ba ventrier muta photo te okoyaka ovai na kiti ko finga ba musicien o ba pesa musala pa batu yo Mike Mkebai dépose a Mike Mkebai outaki soki ko komaka na ba papier na ko bengo kutu écrivain akuté na même vient so waze kwa lekio pa koma livre outi ko komaka ba journal là eloko malongo koma na journal ezate pour ça lingo comme eloko malongo na journal mais ba nombre ya batu ba kufa na mboko na ba marche ngato mona na ba journal ezala te poani en tout cas faut tout na ya Mike Mkebai ezala te poani ba nombre ba to akufa o biso moto mona ka boy marche bimi bou ba gaz ba bou na ba journal e ko maraté pourquoi boya bolobo satellite na mboko satellite hein siko ozo ya biloko bongo ezano yo pesa sono ba kanda biso ba vrai ba na mboka ozo mona biso pena ba mitole kundama awa yo Mike Mkebai kundama so na le voisin soki na mboka nini soki wa biso na train soki wa pie ba nte o ko mbuyaka batu pam mboka eza na pia ka bona na ke voter mutu nini ngo pena ndeza na mboko de ba voter nani papa mbalo ba chance loko pamba o alobi mabe mais oui so to telbe batu ba konza biso ba ko konza biso déjà chance loko pamba omoni po bino na bino bozo bomala okobimisa aza muta mboka ote aza muta mboko botanga no konza biso bondimaka konza pourquoi yango nde mutema mabe ba congolais yango tozo bomana biso na biso kaka tanga ba no konza biso ti bozala na ye tanga ka balongolo na poste wana aza su congolais te botanga bozala na ya ba otambola okonza batu ba pipi ba mbouteage ko sala batu ba mbouteage pamba na banzela bolobaka jamais ke baza bana mboka te ozomona mboka moko na ebité beza mboka mo etiraillement yango ozomona makambo zo marché te nini zo sala vraiment que lelo oyo depuis ba valida déjà candidature il y a de la forêt Igwe na PC Mbo TV na ngasa na ebi ke na minito baza na mois déplacement par rapport il y a Lufu bana concernant na Lufu déjà je pense que tout à l'heure ba missé ba un déplacement mais qu'est-ce qui a fait que Tilelo vena biso azuna nous ba Mikanda a été confirmé que a siégé na parlement yango la même que ba c'est ka betara musique kotanga Mike Mkebai boaze loko te Mike Mkebai tinda wera beta musique yaza ndiai akomi studio ndiai tonde ni poke tinda mtabeta musique Mike Mkebai aza Tintin po yo Mike Mkebai oza député ke la na mutama théâtre poani po mutalo bango esobe eza ye mtabimisango a Tintin mutatela na bicarbonate Mike Mkebai ake yebisa wera beta musique na ndeni avana répondre ke sa mamba wera wana na olingana pesa nanu club de star au bolinganga la zarana bino pembote makasi Jean Bakoukas la bior de l'X en corbeau santé ma maman chérie d'amour maman Mouki Régénie V Robert Kinzondo motema meje mon pati bi bambote belé sika bezuyo na corbeau santé King Foreman Martial les grands gestionnaires de Paris tempête matondo mon pépé à Paris Arsène Mavinga force divine on a bateau bazarana ngai na talipe na moni venanga Michel Mbongo hein Alain qui senga les dollars bivor les champagnards merci beaucoup Wera ngai nde muna ebisaka na bi praise des grands makambo comme kendela ça sert pas OK na parlement fana na obeta no ka musique na parce que biso do yeba na musique ba comprendre que des idéologie à 20 ans était 20 ans nga ke na parlement pas le makambo est normal que nga na za wera na kuma wera pour la musique mais pourquoi les autres ba bénéficier te badumisu batika ka batamantolo bamba uste me ba pe danger alors mutako ko ta studio ta muso sali musique mais piraterie ye mo musique ezana na studio mais la victoire ba teka déjà
Il y aura l'avantage. Musique là dans le studio mais la victoire est bimi déjà. Si vous êtes en bimi sur la banane, Maramou est qui réclamait en wana. En tout cas franchement. Kebaï aventurier, puis on me peut hôtel te bi raté. Yo OK, j'avais parlé mais c'est que petit Mike qui Kebaï azal. Takam tala tabakia cha marche de santé na parlement. Place batala taba chaussure yo que l'autre qui cha marche de santé. Aza aventurier, takam tako ma UPI. Wa député ndeni. Mukonza paso ba drago ba tomate ndo moni wana. Maman na tomate. Ya kwesa bakama lèvre mointe. Ya za misiki ndenga za wana. Donc Mike Mkeba to bisa ke wana problème à sentir au kanga pantalon élastique. To boyo za sika mona wera. To pesi bino mbote belé na bi ke boza partout dans le monde scotché branché à Kolanda chaîne na bino moko Destiny of Africa production. Aba bina pesi mbote belé de ma part na César Botabel. Dada Mangwe, Dada so na tangi comme ma belle au lepsinga mais Dada Mangwe Makwe na peso mbote belé molonga ni ya fondateur ya Destiny of Africa. Kajulu Samba na peso mbote belé à Bali à Tchatché na Londres na peso mbote belé ndeko na Bali à Tchatché. Babi Pichu Lumière, Pichu Lumière na kati ya Kampala, na kati ya Kampala na Harare na Zimbabwe. Na pesi bino mbote belé babi Jacob Ilunga Mosali mokonza mpota pour moi chamo mon ami de tout le temps depuis Australie. Mbote belé Chanel Maxime JCK nous les mystérieux pour yanga mo wakati na peso mbote JCK nous mais toujours continuer paisiblement malembe tolinga to ba dans lelo oyo ba sape bela ba abonné ya Destiny of Africa ba Holanda Odile Manzanga babi mwasi nzambe bisa biso za problème nini entre yo c'est le Scram nande kona biso ya mwasi Karine Mokonzi bouela la plan lelo pena yebisa ba abonné la biso ya Destiny of Africa vérité ba lelo pena o suksera mamango lelo vraiment. To bana actualité te bino botanga wana émission nga po fula bango et simbate nga za mwasi nzambe na ali banga nde na zabu yo kitenga na tanga bakombo ba Mike Mkebai bango ba banga po batanga Mike Mkebai mais nga so sali mabe na tanga komo po ke na justice maoti okapa po biso to ba congolais to bana mboka alors so meminga na deza nga pe na zonk solo deza toujours donc par rapport à l'image, nga naza masa na bango te na na viva na bango te bango bakenda poto na nzela makolo. Vous comprenez? Nga sola na bato bakenda poto na nzela makolo te. Ya kenda poto sele mbo kenda poto na passeport ba baba. O wana mso kenda poto na nzela makolo. Donc ba biloko moko. Wana porte-parole sele mbo, aza porte-parole la mwana na uto tanga komba muyibi wana. Vous comprenez? Grand prêtre na moka jazz. Donc à part jazz ne na ro meme bien, mais le reste nga na toile na niveau na bango te. Expliquez nous pétion Célio ciseaux d'or. O boyo un ciseaux d'or à 4 ba mission tout souki. Ba grand prêtre tout ye wana. Ciseaux d'or. Ouais bon. Kito ko ciseaux d'or. Lelo to ciseaux d'or yo o boyo ka ciseaux d'or 4 ba souki ya kenda sango. Ciseaux d'or expliquez nous. Ouais, merci c'est nanga Odile Manzaka moi si nzambe ma maman chérie. Omoni ba question mususu retour na Odile Manzaka te parce que ya za océan ba chroniquer tout ya Congo parce que ya kebisa Mike Mkebai kanga mbanga les faut tanga Mike Mkebai otanga ba sele te po ba sele ba dimi comprendre c'est le côté na mama musique ouvert ramta pesa ni makama pesa mpifu vous comprenez na biena zo makam na maison mais tango yo kolongwa to comprendre que ya za traître na ye moko faire ba ye petio la kandoki pour apumwa na butu pour na poto zo pumwa na butu oh mais c'est là on a poto zo pumwa na butu vous comprenez vous vérifiez na lobby comment otanga te parce que y na mama musique déjà kufa le ya comment na saper ba bien na studio e manze moni oh botika ba fanti botala ba bébé tshana bazana ba guest mawote ba beta musique yo tanga sele on na kota concerne musique ni na beta mais sele yo koma bena musengi ya ko senga na ba restaurant nyonso poto ba bayebi ne soka yeba na yo so yebi sele fo kima ne soka kanga mina yo fo laisser na restaurant mabe po aliara fort ne sera dimi na mama musique o tsa sele yote vous comprenez sele za dimi parce que c'est l'opé toro ba minute Odile Manzaka moi sinza ma papa na minute c'est notre nola zonga kin yarara onika ba caisse na ma palais chaque fin de mois na 3000 pour azana passe ya souffrir asimisa buka lupangu kuna mama na ba omo kutu dibi koloma ya fufu na comité ateka kala coin so tete mais comment kana banda ina luka mama seleo ba yebiso moi basemo wa coin basemo ya bleboe ateka fufu dibi koloku te comité mais moi na poto agina poto na nyongo na passeport ya baba à tante na niveau ba musicien utanga bangote kotanga kutu te on yesele azo pesete ozo pa tanga muta complexe fali akoza bureau fala ko mise masanayi bon bale mo pour la butu grand chor
En tout cas, là, ce marambo, c'est ça, Babiba la destinée of Africa. Il y a sans été tout le marambo, est vrai. Na petit monsieur qui n'a azarane a bien à kene. Comment dire niveau que pour toi? Surtout ni magina yé, au tara manga danger nga seleyo. On a mela C4 nga fi o. Kenen ne aéroport en Jili. Tout le monde a maintenant un avion. Ok, maintenant Paris, Belgique, États-Unis, l'aéroport en Jili au Kanye bena photo. C'est tout nangai. Ba photo ni oso ba kena l'aéroport en Jili wana. Ba mela ba vo beli. Ba mela ba photo. Pour venir à Rome melana ba photo ba tu ba kena ba kanga ba aéroport en Jili ba ba photo. Ya ba mela ba ngo beni. Autant à niveau on a tes surtout banana ba mela ba C4. On dit le manzaka dans niveau mona bangoti. Vous savez pas, monde ça une émission. Fait beaucoup misa nzambi. Fait beaucoup ngadia photo. Par rapport parce qu'il y a Rihanna na kasi ya kati ya Congo parce qu'il y a Kebisara il y a ba chroniqueuse non na Congo oyo oto yebige ba ko tata mi balo ba Kebisara ba pe ba bangi ya Kebisara nanga banga yango na tuna ye nanga mama na biso ikamba nanga oyo dile manzaka na ebite nanga oyo amela yo ba voix meli ba voix mwana 90% na classe moi na 70 parce que bien sûr 30 sont en cap nanga mta melango ko to comprendre pour avant nanga ko ko tina famille on dit les manzaka tina biso on dit le ko mela ba voix nanga mela ba voix mela on ndinga nanga ba mela nini nanga mumeli ba voix a mukabi ba voix mumeli ba voix peut-être mutotanga loka Mike Mkebai na votai o ba voto no posa nini ngani na zabona lia monga politique te Kabila na mona eka na TV ya maman Olive na mona eka na TV dans la lia mbongo na bango te mais na minute dans association nga o eza pona ko aider batu est-ce que na eza mbongo politique bon ba politicien na biso ya mboka basala nini politicien nini o to mona ka tonga ta école atela mbongo ya musala te mais o tonga ta école na propre moyen na moko o kitata Minerval parce que ça va nebele ba chômer lo parce que ba toi Minerval les élevés parce que la gratuité enseignement gratuité enseignement za la mboko ezala raté louvunu depuis babanda etika kozala depuis ba voter ngotika na bon bana baze belé bazo nyoko baza aza besoin tanga même koki ezate autanga ndeni babino bato boliaka bambongo kuna na parlement o nanga tunaka wera na parlement ke lobani loka parlement za ya tata nanga ya Mike Mkebai loka parlement za ya tata Mike Mkebai ya mama Mike Mkebai ya ke no tuna bato ke na parlement sa ndeti nga bona député na ko ke na parlement la tibla mananga obeka nanga po biso za kuna ba voter biso te na za kuna ba voter ki ngana na nzana munake voter mutu ba merci nanga ba bazai kutu kuna ba merci nanga ko ba bazai kuna ba votaka bango ba sala eloko te après ba o ba yana voter bango nanga o favoriser ba tebele ti boboni ba Mike Mkebai comme ba courage a ko lobaka o sala eloko te o banda ko ma soki ba journal la o tikala ko koma ni journal la bien so za journal la bien lingo koma bo pesa rabiso bo yebisa rabiso ke non ndeto za to moni ba congolais ba dindi na mai ba benga bango na Brazza et pas Sassou nani nga réclame tout le monde ni politicien monga tellement TV pour a déplorer comportement wana nani peut ça passer c'est nini o telemaka o a déplorer comportement ba ndeko na biso ba dinda na kata mayo ba na refoule ba comment ba fazer na mboka na biso moko nango a déplorer comportement wana azalate mais pourquoi ba marcher ça na mboka o so ba voter mutu pourquoi ba marcher ça c'est que boza sirte bino moko combien de fois biso do la sir na bino parce que si vous avez dit que oui, il faut que vous botika ça là. Et là on dit ça est tiraillement. Pourquoi est tiraillement entre bino na nos politiciens? Merci nanga. Ils ont intérêt. Merci nanga intérêt. Bon on a balia ba vivre na famille biso. Ngane na za na mona nanga mutu moko te mais na boule nanga na tel te comme na congolais. Na sunga bandeko na congolais. Nata normal. Isaac Mpeka il na monde déjà polo yango ya club de star. Tout le appelle le club de star yango ya club de star OEP. Nanga c'est 40 mères na biso qui a pas coufi na 60 ans. Ouais, donc merci beaucoup. Donc je crois mingi ba ebinga boka mona binote po nde to komi pemena odile manzaka po moi surtout tikela na moko kaka na chroniqueuse ya monde ya biso ya musique ya do yakini a to tikela na moko kaka odile manzaka ya monde kino to landa e attendez bato bazolo ba n'importe quoi vraiment to landa e kaka parce que comme on a déjà boé club des stars et initiative na e ata ils a surnommé et pas les rois de la forêt mais ils a idée na e ya monde ki biso msusu yo cop na biso pe ba ki musa ki journalisme on a tout ça là on kaka donc pour na makambo ya zoloba et ça la rapasi moni ba député sous bazan parlement ba vota bango te mais les lots bazo bimara ki ba député vraiment donc papa na biso nanga
Odile Manzaka beti c'était na makambo trop alembi pe yebaka ko arranger makambo donc to pe ça programme na biso club des stars et ça club vraiment basta bazali homme d'affaires basta parce que les gars TV toi là coiffeur je crois que bon déjà et Massananga Ciseaux dans la Med vraiment kata tous les musiciens congolais et Souki vraiment mutasa qui défi qui ko kata Michael Souki mais et Simba était vers là ko d'avant et tous anaye ngamo sous Isaac MPK et le mopanzi vraiment sangwa makasi na za sous awa. Donc tout ça toujours permet de dire les Manzaka na club des stars na biso tout ça na boss na biso net au monde na que non allez tsenga balbi que non donc mon cousin va champagne balbi que non meli champagne vraiment au sambo ton avion na biso na partir à Londres vient biso passer nzeka donc toi ba vient biso Patrick bazawana tout ça matel me belé ba Sami Poi bambasi ya kitoko neti ba Élysée beaucoup tamo général si nommé si ouais rason yemoko et tout ça sous na Skola Moussa ou Yemen coup suprême tous les bassins base vraiment cosmétique la patronne moko a soutenir pays biso lisusu tous les neti susu na banani so to bossa to ba petit biso ba Naomi petit biso ba Chancy on comprend parce que eza initiative ya Odile Manzaka au moneti abeta ka basete na TV lobela makambo belé ya mboka na biso a les sel chroniqueuse oyo albi keno we raso lokola to boyi aza na kati ya parlement ngasko yo na otia musapisiko na makambo lelo au moni keno initiative ya club des stars tous un système à aider les orphelins, tous un système à aider les femmes VR, tous un système à aider les hommes VR, partout donc même maintenant mère au Tekarayo, on a foi malongati, benga Odile Manzaka numéro au pesa awa, a tokoya équipe mbekoya wana tosungio na quelque chose pour fonayo et keneli boso. Donc on a aussi un vraiment mingi vraiment bon moi polémique wana na po na kota ngo trop nga pe na za chroniqueur et na rolingate na kota ngo mais Odile Manzaka awa za chroniqueur c'était awa za invité azolo basir makambo ezole kabuzo bana mboka na biso etaki analyste donc ngana lobaka que non merci vraiment bino surtout bo soutenir biso na moni maman na ngati Catherine vraiment depuis Belgique na moni maman na ngani Nisha Bilaka Asbe Bilaka na moni na peso ba mbote belé na peso sou mbote vraiment na 7e base vraiment 7e base Odile Manzaka yo azozi la toujours promesse parce qu'il y a le baki qui non balaka kaeti donc na peso sou mbote vraiment na Stella Stone Fondation depuis États-Unis Fondation Jeanne Bomboli vraiment merci beaucoup vraiment l'intervention. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Si c'est d'autres sur la on a eu Hermo Boutou Baxelo mon ayo mais ngana tout na Odile Manzaka comme na mbongo ebele bande otana ba qualité ba polo yo ba qualité ba polo eza awa Sami Poi moi tanga mingi tanga trop comme ni ba tout ba Sami Poi ba on remplacer ne côté ya ba Mike Nkebai vous comprenez nanenga normal ba Sami Poi ba tanga mingi comme na mamikili Mouzoua a eu idée à salir marambo a tchamba na polo ana makamo na la mais talanda na pali ana carte mais moi o azwara a pe patron yango moninga la pesa lelo mona bana ba fazer bazo tambola ba binga na bona banda kuté papa ana dibana azo salati ba olia ndengeni ngai lelo nzama pe nga dona yokela mutusana na ngai ya suki na yebi suki makasi na créer ba arme tusiku munele o mona ndongo sa amundela kamwe mais na poto na Congo ba pianga valer ba soutenir ngai ozo pas ba mise belé ba 20 jours ba bil tanga na tonga na ba lo tu 20 jours là on a muto même to sala na bien tu imagines que kabelo mais na zuya on a tonga on a komisa ngo lox na tonga ngo mutu na mabuku mais mundele ezala na machine ba ko soutenir pe biso ozo pas mais to bunda na malé mais on montant to apena Odile Manzaka na pesa nzambe merci aza maman nga benga ye mama chérie nanga et soka za na ngwa lianga na batu aza na ndingolungu atasa na mbongo ebelete omoni pa nzambe soza na $100 okabi $70 tika na $30 yeba $30 ala to tika na ngo lobo sutuka bozu 500 ozo pa yango to kutana na batu ba Alain Kisenga Kashimani l'homme jeune mo basola bien aleke belé ba oyemba aleke ta mama ke bana mo Alain Kisenga patron l'homme de Megan yeso kutani na yebo so kutani na bien wala pour ma téléphone pour yeso na pour ma téléphone mbala mo bengi mo so ba cher moi si nzambe oyo sizo dorpe oyo yango wana ngina lo ba club des stars ngoyo et biso to aider ka ba jeune moi mketo anotia wana to kindara to ke bopito mona ba to ba Mike Mkebai ba député belé baza wana pourquoi ba $5,000 ba pesa bon te bo keta hôpital ba njili ya ba kasavubu ya matonge ba kanga na ba 7,000 francs
pe muta kufi na hôpital mais yo bimi député ta mona ci parce OK rolia ba tomate na ba ville OK okota ba ngwasumala ale okoti ngwasumole tomate okoti chetemo les tomates ata yo mo mais tomate kuna parler à mère le mengote olia ba tomate ba to libanda ngaso le mu o nga ba député ole tomate na ngai wana za dega babi oya olia tomate la biso eza problème Odile Manzaka mama sanze te tolo mama normal po ba député ba osale lo muta vota bango bazate net singa la vota na député na vota na président parce que ni azabu na nzala ye ali ameli milke bela ke kuna vani na ye akomi danger nga la vota bango tiko muta okomisa bango kuna nani nanga kaka Odile Manzaka pardon bon merci mingia to ke na rochité muke parce que nabi ke nanga bana kanda na yo babi omeli ba voix ba tout donc mais akimi kwa tout na place za na minute ba tout akongo ba place nanga zati tokoluka ye Odile Manzaka komi na mbongo ebele idée oyo eza idée moko louable na pesi en tout cas ba fleur ebele parce que eza idée moko bien que initiative ya kosunga na entre biso soki batabo bazaki ta 5 ata 10 il nous appelle bien Jean-Marie Lukula c'est donc il pas dans Marambo mais n'habite vie Marambo so comment ndengeni n'habite moi c'est nzambe mbongo ebele kaka te mbongo ebele te zaka ke kozana boli amour du prochain ningi wera zaka na bolinga batu mage bazong c'est la qui on a sensate batu ba comprendre te mais biso to landa te to zaka na bolinga sunga batu les gens souffrent dans ce pays en tout cas les gens vraiment souffrent mon apna maman mo avant na fond 4 ans il y a 2000 francs mais azan na ban ebele tom so ba koko banini donc tango ba accès ata moi 10 000 ko ya 2000 ça les 12 000 francs tango a oteka wana ata yezong c'est pas na ote menzamba za likolo a omona omoni donc et à moi pas simingi en tout cas biso do continuer comme ça là to kena ngoma mbangu ba abonné à Destiny of Africa to koma bo comprendre que to koma pratiquement ce que to koma moi chaud tema malobeza ngo ebela ko loba mais Lopez César bo to so lango bien abino tout le monde a Aoulou qui n'est pas ferré a zongi chez de la forêt on dit qu'il n'est pas ferré c'est aller retour mobile les loyo a zonga super wera na habité na ba parlementaire ba mbia ngonenge nini ouais c'est normal parce que Aoulou m'appelle ça comme Aoulou eza wera il est le roi de la forêt m'appelle ça comme Aoulou alors Aoulou aza président parce que aza les seuls mouton abetana ba ferré abetana ba héritier abetana ba jide abetana ba tout donc batutu baba président lelo Aoulou abetana bango na wenge omoni donc tant les collègues na alongo avec sa orchestre Aoulou mona iteke na kene na tia epoa yango mona ba ndo bengi chief alors tant obenga da chief c'est ko yebi apport na yi pour auza da chief non ya yo mon ko l'orchestre vous comprenez donc yebi apport na on a minute on attend na tel na montant Aoulou ba jalouser pour orchestre mo ozara so lati kiacha bien ko aye mo ko orchestre na zaza adina na ma germol omoni complexe donc le quoi yé aza mutu mo boy ali ko respecter Aoulou te yanga total Aoulou to telemise na Aoulou boy to moni Aoulou aleki mo mulai zonga na wengi muzika menzo mer salobia okutana ba Nico bazawana okutana ba Tula bazawana bo betaka na bino nde mamango kendaka yanga Aoulou azawana donc mutu kutu ko ningana te makambo zande wana mais tokomi pratiquement na suka ya émission na biso babi moi Nzambe Odile Manzaka na habito so likambo moko bo ngala tuni yote to pe likambo moko bozali to pe kayu moko bozali par rapport wana kozanga kutu to bika baza ba yike bazo zelo na ba nord wana bazo zelo par-ci par à travers les mondes po ba bato bango ba finga kana internet na biso to na monde to ne world na so ngo toucher world fo ande ba koto ba Destiny of Africa production ba bi jansi amira na caméra na sima na biso wana do yem to sa bileza kitoko boy to kotikela le micro o sa ta mo le monde na bité so to o pesa pe mbote na Destiny of Africa et ça bika bien. En tout cas, merci beaucoup na site Namsom Binga donc comprenant comme ça la monde de la mine comme minga ba français mo pepe le kaka na ligne mon beti boy donc na ligne na ngate bozonga sous partie le bosala je veux pas donc bateau ba ligne ba dans un club de stars ba côté apena ba aider association oya moi Nzambe Odile Manzaka avec tout le monde avec King Foreman Marcela depuis Paris les grands gestionnaires de Paris avec maman Moukiri Génie ma maman chérie avec Patienteka depuis Paris avec Alec qui senga les dollars bivors les champagnards Cashman avec DJ Ba avec DJ Ba mon DJ préféré avec DJ Ba DJ Larache DJ Tigana tout le monde Patrick Ngongo avec Sami Poyimda Saliba Polo Oyo en tout cas
vous contactez moi Sinzambe na plus 243 89 85 85 2 fois 351. Donc plus 243 89 85 85 2 fois 351. Facebook nanga sobet kamanzaka odile ozwanga sobet pe odile ntona milando okozwanga. Donc sans ça donc merci beaucoup bo ça ngala za site open nazalara naza na Congo Dialogue. Merci beaucoup à toi Saddam pour l'assistance naza na Congo Dialogue. Donc so lingo mona ngai chaque jour s'abonner na donc on a invité par rapport à l'image. En tout cas, merci beaucoup. Nabino Batutu Bolinganga, Club de Sam, Manalem no danger. Francine Ngembe, j'étais salé à passant depuis Paris. Hein, sans oublier Élisée Bokota, Bokotaska, mon général. Donc, merci beaucoup à toi, Mimi Tike, par rapport à ma congélateur au solo. Donc, big up à tout le monde. Batbolelanga, donc, gros bisous. Mon numéro de téléphone de WhatsApp, c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351. En tout cas, benga biso moi li sungi na wana pe ko sala bien. To keneto aider pe bande ko mususu. Parce que to za pe belé o mona mususu ba bunga na ndeko na tam su ko pa souffrir wana za pe ka ndeko na o. Donc sunga te na 1000 francs na 2000 francs na kepe na tikeli batu wana ba monike mutu bo ata izonge pa na ote menza mo sunga o. Sala ndeti mo Sinzambe ko sala ko Mike Mukeba ite. Mutu akota parlement na kia marche de santé. Pour ronfler le roi soigné na parlement. So ba beka qui sont pour la mukelo ba qui sont pour éviter. Qui sont contre surtout que l'on va qui sont contre à éviter aventure. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vous étiez vraiment nombreux, très nombreux à nous suivre. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. J'ai dit comme ça un grand merci à César Botabel. César Botabel, César Bon, on appelle son mot Dada Makwe Molongani.